Inos bi aza no mwana mukie moto ko lobela kaka aza mwana mukie na âge to pe na carrière musicale na ye aza déjà na au contribuer parce que Inos na carrière musicale aza déjà dans la rôle aza déjà papa la carrière musicale Inos okende 11 ans au balider rebelle no basalite donc le mola moloba kata na place au chakala ya lido que azala o que babilo mo ba mwana polo mola Sarah Limboute la naturellement na mungala merci na bino tout abonné à clebo.com bisika bozali donc bozalawana avec votre humble servante Sarah Limboute la naturellement na mungala merci à mon boss merci à mon patron de la nation et sans oublier à ma patronne Pichu Mangana Pecho Bambote bisiko zali pe une équipe technique mumba ya clebo.com na moni bongo mon réalisateur Nat na Pecho Bambote peso zali leo na zabongo na plateau nanga na moko ya ba jeune artiste oyo azo sala carrière na ye bien o azo continuer musique na ndenge o esengi asale lango na kombo ya Grâce Lizarbo azabon na kati ya label ya Inos B na kati ya Afro Congo na zane na kati ya plateau na ngato solo la na ye makambo o ya musique na ye par rapport pe ya ndenge aza kosala carrière na pembeni ya jeune leader Inos B nati soki kozala moya côté silanga déjà invité na plateau to solo la na ye par rapport ya musique ya mboka na biso to pe ya Afro Congo ndenge ezokende. Bonjour Lisa. Ouais, bonjour Sarah. Bonne santé vie kitoko na ngolo ya nzambe talaka nzambe nda batela apesa pe matoza bien. Merci Lizarbo nalingi to beta moi lisolo na mukie vie artistique na yo to pe carrière musique na yo obanda yango wapi toi na posa to moi histoire mukie Lizarbo comme ça to continuer na makambo. Ouais, carrière solo na carrière musicale plutôt na beta yango déjà mais on a biké naza susu pene pene ba abonné à sika ndenge ba en clebo clebo.com donc on a biké ba abonné à sika fona bandela suko ibisa bango carrière yango. Ouais, naza artiste o nazui na rolo ba ke nazui tenter ya obeta na ba orchestre ndeti ya ba venir naza tana te naza mingi na utamba moko na groupe ya danse na groupe ya danse mbamo na kemba mo ba groupe minene parce que koyimba ezali de eloko kobota ma danse na luka esko na ye kolongo na kolisa po de biloko wana so ezali nde yango esalaka talent ya artiste na yaki okende na light music ekoma Villa Nova naka okende wana ntongo nake wana namoni ke moi ba distance ya okendaka ba répétition tikuna ba makoki wana ya okenda tina koma kuna na zalaka nango penate par rapport ke na zaki na travail musuta par musique isenga ke na za na place na luka place mo ke na ozala pene pene bi ke na bando travailler à l'aise ko kende pe à l'aise ozongi pe calme nde na yako longwa light music na ye cap musique et pas les boga pe na ye na bandi pe au travail na ye et puis dans un certain moment na ye au mona ke azama mutu mo ba kenda trop poto moi ba répétition moi ba difficulté banini na yaki au mona sko ndengwa na bitenga na posa pona za na place au ke na travailler parce que na za sala ke olongwa po ya ke na ni trop poto bon ezaki ku te po ya ke na trop poto mais ngani na zaki sko na posa pena ke na travailler na yaki au mona ke yesko yo azaka lelo azali lobi kuna ozate lobi kuna ozate nde ya ko sala ke na quitter sous chez les boga na yesko Afro Congo et pas Inos jusqu'à maintenant nde na komi ziko yo
leader pe na kwa na ngai. Prince Lizarbo tolingi toyeba kokota no na Afro Congo ezalaki ndenge nini parce que Inos Bi azana mwana mukie nde tokolobela kaka. Aza mwana mukie na âge to pe na carrière musicale na ye. Non non. Aza déjà voilà na au contredire yo parce que Inos na carrière musicale aza déjà dans la rôle aza déjà papa. Aza déjà papa parce que la carrière musicale Inos a de 11 ans au leader rebelle na basalite. Donc longola so ngoloba kata na place o chakana ya lidio ke azala o mwana muke babilo mo bandengo na folongola ngo betaka lisolo ino siloba ke lio siboye boye banini tout ça to ke bien. Merci Grace Lizarbo ozana kati ya la belle Inos Bi Afro Congo. Ouais. Ozo se retrouver ndenge nini kuna na kati ya la belle ozana très à l'aise musique nozo sala ngo bien ozana bino à bon terme na jeune leader. Oui, tout ça à bon terme parce que déjà tu as collaboré déjà. Non, ça a déjà carrière dans la il pense ça la carrière donc ma belle tout ça bien, tout ça peine bien. Tout travail. Nana côté ça qui okuna yo moko to ye mutalukaki. Bon, il y a déjà na émission qui nazaki déjà artiste na bando déjà cœur na carte Afro Congo. Après ko tchara ba cœur, banini tout ça. Dans un certain moment ka boy na ye ko sa nzembo nanga ayoki yango asepeli nango. Alobino les arbres siko tolito pc siko na couleur mosusu po bato pe ba ebele ba fan ya Afro Congo ba ebeli nga déjà na ki na tchaka ke pdp na e mais ba pesa nga pe na couleur ki ya leader parce que chance wana ezaka lelo mission de ba jeune esenga to héritango parce que ba fi ba okola ata ba fi ba boya o tchaba po mais ba fi to ebi déjà ke ba okende biso nde to chance to sans ko sans charger nango pardon ba français bino boye bien eza biso te meto luka ka kolomba ba fi on va nan o ba olingo tchabino pote na musique bon to ebi déjà ke ndula ngo to ebi ndula ke poto bando tala to zela ba fi ngo ba cha biso mo maboko mais biso to sala ka nde juste ndule eza te ke to vanda ka wana poto bando zela anga vi wana osimba a toucher ngate vi wana ochanga pote te na sape dana moto azali kolo ochanga po donc c'est mieux. Il y a de combien d'années la musique depuis bandi que ça la carrière musicale. Depuis na bandi ça la carrière solo, to carrière musicale parce que carrière musicale les a déjà que na ba groupe de gens na auto passé na golo ba que. Donc en général on sait déjà combien d'années. En général. OK. En général et tout na za déjà na ba 7 ans te boy. Mon rôle ba 7 ans te boy 5 oye ba non nini ajo yo kokisité. Déjà en auto kokisa. 7 ans déjà to kende mais na golo ba ke na za na 6 nandambo. Ya carrière. Donc c'est ça. Merci Lizarbo, nazana posa to zongi sa suba fan na biso na moi eloko mo boko ki osala la biso na oyo ozo pas ya jeune leader Inos Bi. Eloko na sala pas jeune leader na ya oyemba pepeleti na yemba ka nzembo na eti. Tango na zano chéri na mio kaka pepele. Tango na zano bébé na mio kaka mutabu yo. Pepele 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 pepele. Pepele na vocal na kana bando sala yo kanga limbisanga bebe na mabenyo sona sala yo linganga na motema na yo mobimba po ezala bien parce que kolinganga yeza lokola Jésus na 12 apôtres pesanga motema na yo mobimba pona yo kasai eza lokola Inos Bi jeune leader na Lizarbo tozoyemba pepele pepele shelala mobali wana na ndoemba ndengwana. Donc, la salle en Afro Congo. Ouais. Merci Lizarbo. To kota mo li solongo pe mukie. To monaki jeune leader Inos Bi na frère na Gez Mawete. Parce que na moi batira ima moko boye. Gez a parvenu ko koma tibisika na Inosa zalaki na plateau ya confort na ngai papi mboma. Akati ote makambo na olingo lobela ngo pena soute. Ngani na otuna yo ndo oyeba ka ndingo répondre ngai. Te. Makambo mimi na olingo occupé soute. Makambo mimi na olingo occupé soute. Ya nani? Na biso makambo mimi na olingo occupé soute. Na tunu na Gez Mawete ya mimi yo sani na mambo. Kaya on a biso makambo mimi na olingo occupé soute par rapport que mona moto kaka asala carrière na ye. Mona moto asala carrière na ye parce que le loko bobi maloko la ba luka ba bimisa on lo wa ki ba olanda ye benzoka ba olanda ete yekuta banda olanda batukala donc tobeta masolo ya mimite tobeta masolo na biso pour ça bien tinga na tuni yo bazaki na mo batiraima
tirement on ezala ki pona nini pona ka musique to balinga ke ba sepelisa ba fan na bango kana moi de kuya to tika masolo ya Mimi to beta masolo ya Afro Congo comment les arbres tambola na jeune leader comment ça la ba makamona to le kanzela to beta ndengo na masolo ya Mimi na lingite pardon ya nzambera musique ya makambo ya Mimi yo mo bien Mimi olobinga lobi na gezma wete merci les arbres Banze moni déjà bimisi déjà na kati Afro Congo oyo ekangi pe Kinshasa bayebi ke lizarbo mo boye pa beti boye nga lingi makambo ya kateke banze boni osale okangi Kinshasa parce que non na kangi Kinshasa te mais na obeta ndule oyo na ozaka déjà moi ba parti na ngandambo ya bato bozo temps oyo kanga non na komi non na temps non na kangi Kinshasa te mais Kinshasa ba wela ngote Kinshasa za na ngolo kwa mopepe mo ego ya ka ha vageleki mokile kangami donc Kinshasa to lobela soute mais nazo beta musique on a ébiqué partout bazo kanga na ba Kenya bazo kanga même si ba diaspora biso libanda mboka ba Hollanda donc musique déjà ngwane salama parce que to beta ka musique pour na ba congolais na noter plutôt to beta musique pour na ba congolais te o beta musique pour na ba tutu ba yo kabiso donc Kinshasa to kanga na biso ngo na temps normal temps nzamba olinga mais na beti de musique na bimisa déjà bazo nga bébé Misa Bazonga bébé, en plus, nous avons mis Kilelo, où ils ont déjà 3 mois déjà, ils ont kené. Après Kilelo, Pelo, comme vous savez, il y a Batuba, donc il a déjà na Denzembo, ils ont marché. Il y a ça là 1 million de vies, 2 millions de vies de jeunes leaders na ça là vie na YouTube parce que ba vie wana n'imte comment créer ba problème lelo artiste ça là nzembo atala ndeni ne kini yo pe ba vie wana na banzembo no ndengo bimisio sali yango déjà yango eloko na ebisio ke tango tuninga webisi ngai est-ce que sali nzembo no na esali déjà succès na Kinshasa donc ça veut dire ezani ndenge moko est-ce que nzembo na déjà sali succès na ba millions de vies na YouTube donc ça veut dire nzembo na ngai na ba millions de vues na YouTube te mais egoya kaka na ndenge déjà batu dia ba découvrir nga muke parce que na golo ba peke na golo ba nini na ngunga na nga déjà na moi carrière na nga muke o na bandi na moi déjà na nga dia na bimisi ba nombre de vues pe na sali ba artiste musu pe to ba banane ngwana lokwa nga ba sala ngote mais na ngolo nzambe na sali yango donc Dieu merci to continuer ba millions de vies goya to sala ngo pe kana ndenge mo normal mais le bel million de vies tango za nango soko za nango mais so za nango te obeta lisolo millions de vies te c'est normal bato ba lo bela millions de vies po baza nango yango ba lo so za nango te kanga ka monoko donc c'est normal to yo kama refrain ya Kilelo muke hein Kilelo to Kongo yo kindo kielo ngwana buduye komana moi basi baboyi maputa balingika kola Kongo ya Kilelo kotonga ezalaka ya basi ekoma mibali Kongo ya Kilelo baba balataka lambada lelo yo silim bokaboni 17-18 bazweli yo mbanda na ebina bapale bazongisa Kongo ya Kilelo corona ye frappe yo chapseba wan osombi gucha $1000 na sombi na $30 na ndenge ka ya Kongo ya Kilelo Kongo yo nzembo yango wana tina ebi pena ketso bato ba ebi to ba Holanda ba yembamba mona nganzela moko luka kote ninyo ko bombama luka kote ninyo ko batama Kongo yango de jepe limoto elengi Lizarbo osait pas ya jeune leader inosbi li azano na succès alors ça la carrière na bien ouais yo pendo ye pembeno est-ce que ye pena o chao po okoma pena ndeba ye moko pe déjà akoma déjà kanga déjà na kin akangi pe partout ngana on luka pena na lekata yepe parce que mutu tango oya te kaka na envie jeune leader te na envie ndena sala nde makambo koleka pe ata jeune leader donc na beta musique mo te ke na calculer batu mais na beta musique ne na calculer ne na sande makambo est important donc c'est ça donc na za à l'aise na de na c'est la déjà carrière nanga mais na za na tante ke na banda otala batu baza de gauche à droite mais na rozwaka o est important soki azaka kali mais soki abomba maka soki se concentraka o linga na capter yangwana mais makambo to etikali etali inosi eza ya inosi nga pe na s'en charger na carrière na ngai
Merci. Musique ya kala ya ba papa na biso ba tabule ba papa na biso wendo ba papa na biso wemba papa na biso ba Joski Kiambukuta oyo ba kina kotika biso na mois ya avril ozora pe temps ya yoka ba musique ya ba papa ya kala wana. Oui, ngana nazwa temps ya yoka musique wana parce que na koloba ke de 1 an nous naza congolais. Naza congolais en plus na botamina na kini. Na botamina kini o bato muso ba mo betela pe to kini tolo. Mais eza na ngwe lengite to betela kini tolo mais pour bato muso pe ba na kini mais ba yebi kini bien te. Abota pe na kini mais so tourner makambo le ka ba na kini yango. Ayebi yango te. Donc ça veut dire na kolo bakake naza congolais. Nazo temps ya koyoka musique ana parce que naza congolais. Na yebi ba père biso wana na yoka bango trou parce que nga kokola na nga na musique na linga ezaka musique ya bato ici ba leka déjà na kokola kutu mona bato muso so na yemba banze muso mona bato ba bisanga yo zandoki kokola dana libuma mama donc ezana ngote loko mobo so na sala ngote to na yebi ngote na yebi yango na mona kutu mona mutu muso pa ya gangela na TV mais so ba bisa yemba boyo nze moni ya batakala ba papa na biso oyo yebi pe yembela biso mpo esala pe biso bien na ba bota la biso yo sko ko pona na yembelo nze mwana non peso des artistes non bah non papa Joski Kiambukuta papa Joski Kiambukuta bamposo eleki mingi papa ye bolingo jali komona na te lofundu elekaka nga na suke nakomi lelo yo koregrete mabe nasala mpo nalakisaka yo te esika natiaka yo na motema bageste na lolendo esilisinga mposa kovivre se lelo nga nayebi bolingo melama ya mpio sheri okitisa motema na yo ka précieux Sandra nabenga yo ta de chante position na ngai ya motema mon amour mabe nasali ngai na lapinda ye nakozongela lisusu te amour Sandra kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila na ngai moko ya papa wendo 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 Marie Louise solo yenga wayo wapo bengelanga Marie Louise nakobala kaka de Louise yango na nzemba papa wendo tomoni ke na yebi yango. Merci les arbos papa Mbappé a tika biso le 24 avril le taki koleka na matonge kune ningana ki basala ki festival ya papa Wemba ozo rappeler to koyoka musique ya papa Wemba yo so ki shungu te me wana ozaku kindoko embe singa bonze ma wendo bosi ko shungu shungu bena grand prêtre mangro koto que ton âme repose en paix. Père wana asale belé na musique ya Congo ya génération à génération biso pe toyo okuta toyo ki petit na nenga yo kende 5 ans déjà wa rotika donc ndule na ye na kobosa na te na weba banzembo zebele na koyemba nini na koyemba nzembo nini aleka lolendo mama aleka lofunde elako nalakisake nalingi yo nabombi yango na kati ya motema somo yo lele nga nazangi yo lele nga naza mwana mama pusa lolendo nayemba so nini yoluka parce que so na bina yebi wana na koyemba so William abe atiki ngai natika luna mawa nandima kite un jour na koko male passé William elena e atiki ngarere la bebe eleka Carole moto asimbaki bolingo azongiseli ngai na nkele bazuaka ntango ya kotala eloko bolingo elingi kosomba William ya bolingo ezwi ntango teoro esombi motema na nga mobimba ya bolingo eyemba ngumbangu esombi nga mobimba ta
Osikoni okoka okanga mateliza déjà nde na osala oyebisanga na okoka mais oyo na osala na yebi te yango wana déjà esalama nayebi te so oyo oyoki yango ndenge nini parce que bato baolandanga nasike basepeli yo oyebisanga na okoka te mais yango nde ezosalama nayebi na okoma te lokola shungu mais na osala nde mieux mpo na okoma nakoloba ni basala comparaison te na mokolo eloko aza mokolo eloko mais nga na oluka kaka na kopie nasala ndenge ezalelaka donc c'est tout. Merci Lizarbo toke dana koshite na yo na génération oyo ebimi lelo musique nini oyo ya artiste musicien oyo baye lelo oyo ozala soko vandi vraiment oyo kobite oyo pena za na avenir to pe oyo pena zosala musique na kitoko te bamusicien tout nga nakoloba te bamusicien tout nakoloba te ke bamusicien boye baa na avenir bao baa na avenir te mais moto tout déjà soki aomibenga déjà musicien c'est que avenir ezali mais siko avenir wana po ekoma likolo makasi yo mo fo ebande nini otambolisa ngo parce que nga na nzambe te na yebaki oyo ozana avenir oyo ozana avenir te musicien to ozana avenir mais ça siko yo monde nini okumbela ngo donc c'est ça nga nazanga te pona na nzambe te na bando kata babilo bato de nini kenalo ba oyo okende te moto to okende mais yo mo siko fo ebande nini okende pokoma likolo yango donc c'est ça. Le programme non est ndenge nini to ba programme ya Afro Congo est ba programme ezaka ke to sala ndule naza pe na ba studio déjà on concentrer ka musique parce que ngai na comex musute na sala kana na elo musu na sala te donc musala nanga ezande musique donc na sala ka ndule ba choper zo ya kanango so to zuma showcase to beti mona ba boîte to beti parce que musique to tika na minute ezana wana donc to sala ka ndule ba programme ezana ngoka yango wana studio palais Afro Congo pe tozali na mwa bandule moto betaki ya ba eza bandule privé wana ko tolobela ngo penati bandule privé ba vidéo nango bato batala ba Instagram bani tout ça ba mona déjà makambo tout donc c'est ça yango ka nde to sala musique kaka on ba featuring na banzembo na oyo sala te to eza na oyo moko na obandi yango comme ça o luka ba featuring après ba featuring ba projet nango pe zo ya mais na bato bazana libanda mboka ba projet nango ezo ya mais to e bango kaka na ba mikolo ya parce que non ba makambo na evandi na kimia te mais ba featuring eza nango lelo pe featuring na Gezma wete nazo pexo mambo ya mimi tikanga ko toke dana ko shite na kana besoin ko ebisanga so Gezma wete to pe producteur na ya proposer que te na besoin bo sa featuring na Lizarbo pardon na limambo ya mimi te na boya pe na tikanga na vanda asa featuring na bato yeba osane ba featuring biso to osane featuring te parce que ko yemba na pe na ndimité to yemba ensemble to koka soko akoka ta ebiti mais na osa featuring na mimité pardon beta maso susu. Merci Lizarbo, bon de la fin là yo na batunyo so balandio quelques dédicaces so pe numéro de téléphone ezali ko pesa na batunyo so azota peut-être pas ko soutenir yo côté conseil peut-être pe libanga na ba nzembo préparer déjà ouais surtout batama banga baya pena toluka mbongo tolingi carrière novela cité batama banga yaka na mbongo et ça la bien mingi na koloba ka boye toka na posa pena ba soutien bato balinga bonne musique parce que ngandi naza na ba talent ebele mais bato musuna bazui bato pena na bazui na temps ya redécouvrir en côté ce que ba découvrir en bien so bato musu pe bapusa ni pena nga ko changa maboko to pusa musique en boso batala ka te ke naza na la belle Afro Congo mais ba pesa lo ba loboko moko esukola ke longité ba pusa na ba yo changa maboko yo sala bien parce que musique pene zawa musique zawa ya ba GT mais so ba pesi nga chance ne bato ba découvrir yango siko so bato bana posa bazwa ngai numéro ezali plus 243 90 49 22 107 Yami Baleza plus 243 97 36 60 554 plus 243 97 36 60 504 wana ozwa ngai moko mbala moko Lizarbo bongo ezaka ke fona pesa bambote na pesi mbote na ngai na Dinamo Kabemba na pesi mbote na Levé Baudry Marc depuis Canada na pesi mbote na pesi mbote na ngai na Rema Modi l'entrepreneur royal na pesi mbote na ingénieur Sabali Mpoku na pesi mbote na ngai na Fermembo le boss ya bomba
ya Blaise Koluta Baleke lever monde lever les blancs na pesi mbote na ngai na Gilele Amponio DJ Skert 465 c'est boss depuis Cape Town na pesi mbote bato bae bele moko so na bina bando ouais na boka pena bena seke basinga na boka bato tout na pesi lisusu mbote na ngai na Platine Milano Emmanuel Elenge nani lisusu po mosusu oyo lo babo peka ngate Idriss Ali grand canadien de prix Canada l'homme tour du monde Idriss Ali grand canadien na pesi mbote na ngai Achibi 4K réalisateur wa l'équipe réalisateur nyonso so boyo sai mokeli na yo na pesi mbote na ngai lisusu na Élysée Binessa joyeux anniversaire encore na pesi opi bambote na yo na Serade etikali de aussi koyo fo bazape na bato so la bossa na alinga akangira na ndako le roi Zanoti roi de dollars na pesi mbote nani liso etikali moko o pene ko mifo na luka bato po so na bwaki bango biente ba luka na ndako nani aso libanga tenga mo kwa na suka la ngawala te nani wala na pesi mère na ngai Espérance Kouete char de combat biga depuis que depuis na banozela na yo kataliza bona suka lo bate jeune leader merci pour tout ba dédicace no yonga depo bano bwaka mutu na yo katali banga to pe remerciement jeune leader te na suka oboni sikoyo premier bozaka nango yo ozela nga naboka inosi ka boye po bato bamona ke naboka inosi boye ba mafuta na biso toza bato to pakola ngo bato te inosi ayebi déjà que les arbres ndengwa na soldat ata na pesi merci te nzambe na likolo esa mona makambo to donc bosala côté wana merci na bino tout merci na ba abonné tout ya kleboa.com merci lolenge obo monto sali bino musala na saki bongo na moko ya artiste azabongo na kombo ya Lizarbo grâce Lizarbo to soutenir yeto chaipo na bino tout bozui temps ya kolanda émission oh vraiment numéro ne yango na pesi o sepel na émission o sepel na façon lobeli topé o sepel na façon yembeli zoka numéro wana benga yebo sola na e ko sala bien merci na bino tout ba abonné ya kleboa.com télévision au besoin qui temps ya kolanda biso ya kolanda votre humble servante Sarah Limbouté la naturellement na mungala merci à toute l'équipe de Kleboa na moni bongo nat réalisateur na ngaso bozo mona ba image ya kitoko boy yene mtazo sala ke bo mono lobi nza Sarah na lingina lobaka boy ba tutu balinga pe na balanda pe Lizarbo Instagram na ngaso komi grâce Lizarbo o bona ngamba moko s'abonner na page au sala bien o pe alinga landa na page Facebook o komi be kaka grâce Lizarbo o mona na obima wana na fasar na nga zombie on comprend que les arbres wana. Merci Lizarbo, merci à mon boss, mon patron de la nation, on appelle Sobambote, sans oublier à la patronne, Pichu Mangaya, madame de nous, on appelle Sobambote Bissiko Zali. Merci Nabino tout besoin qui tend donc beau aimer beau partager mes missions qui bossent peli nango surtout vraiment vos commentaires ndeko sala kena qui ne bosso pour na musala donc on a bien te écouter mon collègue Sima. Bye bye, à la prochaine.